Bonjour, bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien. Coucou la famille, bonjour, bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Voilà, mambote ebele bisika bizwibino, boboto, bondeko, na kati ya mabota na bino, j'espère que tout va bien chez vous, hein. Moi aussi, je me porte très bien. Bon dimanche, shalom, shalom, d'abord homme de Dieu, chantre de l'éternel. Shalom, bisika bizui bino. Boboto bondeko na bandiko na église catholique. J'espère que tout va bien chez vous. Moi aussi, en tout cas, ça va très bien. Mon copoti, mon copa café, ma ebele, vous en a sous les baobas. Like émission partagée, vous savez qui toko makasi et la musa conscience na yonanga bandeko nangai, toke na bandeko na biso, ya bima topesi bango bambote belé, pourquoi pas néo apostolique, toke pembangu, topesi bandeko na biso ba musulman bambote ebele lo salam basalaba leko bisika bizui bino. Matondo na bakimbangiste, tout tendance confondue, bambote ebele yenge na bulu ya Congo, l'église ya MPV ya Longo. Respect na ba chef coutumier na biso. Voilà, bande konangai na koumela mingi te parce que nazali vraiment un pied dedans, un pied dehors. Na lingi na voyager mon kié kaka. Bande konanga kaka na kati ya mboka na biso. Voilà, bande konangai vraiment na ye na lombango pona na makambo o ezoleka ya ba audio ya mama présidente Denise Nyakero to pesio na lubambote ebele to pesio losako bande konanga na sala émission na sala kabi émission politique te mais na sala émission moko pona mama Denise moko je crois que ozala pananga na lobaka na eka mama Denise luka batu ya mayele luka ba chroniqueuse ya mayele luka bato ya bien bazala pembeni na yo keba na bato oyo baza pembeni na yo wana bazali batu ya malamu te bande konangai tozana esengo parce que ekomeli yo te ekomeli moninga wana te babimisi ba audio boza kosepela babimisi ba audio na ye mama présidente babimisi ba audio na ye bande konanga na mokili oya se nani alingaka zana batu te nani alingaka ko se confier atana mutu te asolola azwa pe moi conseil mama Denise azana mai na makila azali mutu lokola yo aza siko nemso na ménopause mais atanga makila lokola yo abota lokola yo ndeko na ngai donc akoyi ko solola te bino bozo mona eloko bino bozo encourager ya ba audio na ba bimisaka ba audio abato bozo mona ngweza makambo malamu eza malamu te muso yozo sepela pa na yozo kuwana te biso batozo bakuwana tozo solola na muninga enregistré heureusement mutu oya ayoka ba audio wana aza motema malamu aloba mama dano c'est normal oloba bongo parce que to bande ko lobana te mais ce qui a une incompréhension engeza la grave eza kitoko te na communauté bozo solola bozo enregistrer ka bato eza na côté ya mama Denise so bande ko enregistrer bato eza mabe eza na côté ya yo Sandra eza kitoko te cela veut dire que bozo bangana bande konanga kozala na komba congolais ayebaka te eloko ni kobundela mboka boyebaka ngo te kobundela mboka ba parti politique bazaka binemi te bazalaka na ba point oyo ke baza ko se comprendre te mais okozala jamais ennemi ya président okozala jamais ennemi ya mama Denise mais sokozali ozala panana na nini na ozo ko partager ba même envie politique na bango te bokoki koloba biso na point oyo tolingi te biso tolingi jeunesse to memango boy tolingi ba policier ba so salaire boy tolingi école za boy bozo ko discuter politiquement mais ce que bokutani boy boko pesa na mbote boko seka boko liesika boko poison pe ko zala te mais bino siko yango to boya ka kokota politique bino politique comme un ennemi. Soko zali mutu ya kan ya idepeste yo wana soko za kota failu bokomi binemi soko sol muta ya failu asolo lisi mutu ya idepes bino wana bosiliki mais entre ta failu asolo na fachi beton donc pona ngai boko comprendre te nazo mona nga ba audio eza na problème te eza nango masolo normal o munyo so pe ko solola yo moko ndengo zana yo muto zo tala ngai yo na lotonga mobali na yo te
Yona no tonga batute. Yona no lukate obenga ta mutolo bake mobali nanga penza tanenga azali boy. Yona no salango na vino ote. Yonde mwasi andeni. Oyo lika mama Denise a sololi. Eza problème. Nga kutu problème ezande mwana mwasi oyo. Problème nanga ezande Sandra. Mais nakoya. Sandra nde mutu oyo akomi pembeni. Bache yo pembeni ya mama Denise. Yo mutu amayele. Yo mutu mona kake. Bango baza mabe bazo yiba. Ba pesio ebele ya mbongo wana. Olobi opesi yango na ba église. Entre temps tozo bunda na butu na moi awa. Ndenge ba pasteur baza miyibi. Ndenge baza ko yiba ba fidèle. Ndenge ba église wana eza ko détruire ba famille. Ale yosko Sandra ozo kene ko soutenir ba pesa ba pasteur o bazo yiba nanu peuple mbongo. Peuple azo souffrir nanu. Ale yo komi esika ke okoko zwa mbongo ya peuple ozwiango ke tyango na église. Après bino bozo mona bino normal na liaki yango te na pesi yango ba pasteur. Yo kasi toyebi ba jeune bino te. O pesi pasteur après olingi te ba trace ezale pa na yo. Yo bino bo ba miyibi ya minene ba shekula. Yo Sandra na mobali na bo ba miyibi ya kala boyebi. Et puis ti maman Denise ba benga yo po boyeba na bino te. Avant maman Denise azo ba azo pouvoir te bozali na bino ensemble. Sandra. Bambongo bozo yibaka peuple wana. Ozo mo atango zo loba déjà munoko no koto eza ko itengami loko so belaki mo AVC. Mais boye baka un jour bo sanzango. Yo ngai na zo occasion ko kutana na première dame. Ndenge yo zwa kiango. Mais okufungola ye bien. Les mso babilo comme ça zo comprendre te okosola na ye bien domaine bo peso 350 000. Yo mo na ngezelo muke. Yo mo kutolobi na pesi ba maman msou 500 ba osala ba commerce. Bon donc pesi kutu ba maman msou ka $500 mais a osala commerce. Bongo yebisa ngasko 350 soki déjà ke wana ko ko yebisa biso. Oyo na basaka me basombelio na biloko tututu basombelio keno te kasaka me wana Louis Vuitton ozombo no ke pesa ta ba bolati. Obomba ngona ndako no poani na ba champagne. Bozami te mama be okutani pe na première dame. Azo solo la na yo a pousse yo lokola ndeko mais fungola ye makambo yo mona ka ya mabe place ni na bongisa fungola yo zo mbongo ke pesa ba pasteur o bazo mabonza na ba dimi ba onyoko la population boy yo po motema mabe Sandra et puis zo 9000 o pesa nene na sens ni non mboko yo za ma problème. Après zo enregistré au sali ma bemoko kuna avant bango baya yo ngai muto ayaka kowelisa mutali boso ngandi makete photo yo kape mama Denise makambu nini yo sali kuno pono kowelisa obimisa ba audio pambala ezanga tina mais quand même na ba audio na la sengyo merci ngana zui oyo ngana lingina la musa conscience siko mais naza contente na ba audio wana te bande ko eza mabe eza malamu te. Bilo bo sakana première dame. Bilo bo sakana na ba président bo sakana Congo momba baza impoli ba pesa respect na mutute. Quel que soit pouvoir ne bazuli yango. So muta komi première dame a komi première dame. Faut bo pesa respect. Beaucoup ko enregistrer pa ba pamba te. Yo sepela ta mso za na Belgique wana. Mais na maman Denise ko tika ete même na Belgique wana poursuivre yo za première dame. Ba kangaye. Akoy ko enregistrer te sur base de quoi? Sandra yo faut ta prison. Yo so kena ki ça faut lia fimbu penza. Oh, quel que soit moi je m'en fous de ce que vous allez dire. Quel que soit bazana pouvoir so bazo bongisa te. Mais bokoki jamais ko enregistrer première dame. Bilo mokati bozo comparer yé na mama Bobila Dawa. Mama Bobila Dawa zalaki bongo te. Mama Bobila Dawa azo senga da gouvernement bazana ndaku te ake kuvana na Congo. Mama Bobila Dawa ndaza na tina. Yenda za Mathieu, mama Bobila da tanga kutwa. Mama Bobila da tanga te? Atanga te mama Bobila da wana. Bagino ko lokota bango kuna na Guadolite ba mapasa moko boy bazo telinga na bango na balabala. Boni boyeko. Mama Bobila da wana. Soki ezalaki na époque oyo bazali ba président. Bonge boyoka yepe na kisongi songi. Nani anga atongaka te. Atongaka na ndako ndima te mutu nyoso to atongaka.
Mutu nyonso tout le boza la baba. Même na basigne. Au sale. Yo, pourquoi misaranga? Muta songi sponanga mutu alobanga ke ngai naza songi te okosi. Soko sali yango na bato libanda te ko sala ngona mwasi no na ndako. Obi ko sala ngona mobali no boko tonga kaka. Ata muta ye ko tala bino boya zoli na désordre. Biso tant pe nga place na koli, hein? Ba pa ya so ba ye o liaka na désordre na lokoso bien to ko tonga yo tango okende. Tango ya ki pardon. Kolia modèle wana to pesiona kombo mbala moko. Soko ye kaka boy oko ye bate. To ye kaka ya tela ye. Mela milk. Yoko comprendre na yo te to bika mela milk kaka. Na ye kaka boy mela milk abani dia kosika. Mela gâteau to banda ko pesa bakombo. Eza otonga te. Bino bozo kamisanga mama Denise. Bino bokatsa ta bo bibisi ba audio. Nde bo longo li na pouvoir. Bino bokati toza na poto. Ou bien toza les États-Unis, ceux qui scandale bongo bimi muta démissionné. Ba démissionné ku tout bazo bako nyonga bino lisusu. Na buzobo bozola na mwana mwasi wana aliye ba mbongo na amoni kesko ekomelie singa na kingo alaye ko mibimisa o nini balingi ba mfute ngai balingi ba bebisa bana nanga balingi na komi boye na botanga aliye ki ba mbongo na akende ko benga nene ya kuna kene na mboka nene ya bakende ko sala association bango baliaka ba mbongo okuta na première dame pe oyozaka oza opposant pesa plan na yo le bas que ngaso naza opposant na bino ngaso na finga kabino eza parce que côté boye côté oyo côté obozo bongisa te alors ngai naza na ONG nanga ou bien nga naza na projet nanga na lingi ke côté na côté oyo esimba ezala boneti nga na luozi esali érosion. OK, prison luozi batol ezate et ko sala nga pe pasi na bité naza na besoin mbongo na ke ko tchesa batol. Yo mbongo ba peso ke pesa ba pasteur. Ozo ko tchela biso pe munoko nyangana nyangana. Keba na yo ya Sandra. Keba na yo. Ba o bazo kotela yo keba mama kongo. Sala attention na Sandra. Sala attention. Liana na mbele mino mibale. Liana Sandra wana na mbele mino muka mibale mama kongo na obendo matoi. Liana Sandra na mbele mino mibale. Aza parmi bato babomisaka bato na mokilia. Sala na attention. Confiance bo pese ya nina. Oh, yo kande toza wana kabo to vandi boy audio moko bimika keke no yo bando solo na mutu boye bindenge sala yo zo pesa mutu confiance bozo solo ozo enregistrer mutu bo benga rape batu te bo benga rape batu bo fana na bino banda kuna bino parce que ko benga mutu ozo tourner likambal ozo enregistrer po lobilo bo bimisango mitema mabe ngana za contact te naza pour Sandra te. Je vous dis, je suis Denis Nyankeo. Naba audio bimi wana. Parce que c'est pas normal. Moutazo ko confie makamba bien. Que naso comprendre que tout mobile nangate. Le msubo solo li boy. Bilo boy bite que Denis Nyankeo wabala muluba. Boye bi batata baluba nde bazala. Yo kati Denis Nyankeo wazana mo. Pona kuta za ikolo mususu. So ki chilombo penya balaki muluba penza. Est-ce que moi si bino mo baluba bozana kati anda kuna bino bo na bibana bino baluba bozala na mot à dire bozala na mot à dire te si ko bino bokanti Denise ko sala ni na mobali ya muluba o sa telemi a pesi décision na ye et c'est no bi lobela bolobaka bo bozo loba ko bo bala te lokola boete nga wifi a telemeli décision na ye ke nga funa kende bona sa nga na osani bo sanga nga na osani même musala na ndenga sala kawana bilo boye biso na linga kango mais olobani ozana mot à dire bosa loko boza mibali na banda kute basi o nyonso bokolobake Denise bozamba bozala ba mibali na ndako te ou bien bozala ba mibali balata ba jupe parce que mobali openda telemela ka makambo yo kolobane ni na makambo surtout musala na ye mama Denise olobani. Maman Denise Rosala, on a cassé l'association, a sengi aide, pas m'bali na sengi l'association pour na ko aider ba aide humanitaire. Yo maman bozo kumi salio bozo tout et la tolo, maman Bobila da asala kani. Attends maman Boubou. Maman Bobila dawal.
Et là, on a yeba kaka kosaka bato, azape moi na Sacré-Cœur, ba kosaka ba saleli diplôme, a comment au sangisa moi bato à Sacré-Cœur. Maman Bobila de salani. Maman Mobutu kuto kondima, asalaka ba makamubani, mais maman Bobila da asalani. Ah, bino kaso muta longwe na pouvoir, bata sika bae, bata kalaba komi malam. Bino ba bobengala ka ba maman Bobila da wana te. Lelo ba maman Bobila da bokomi ko comparer azalaki bo maman Bobila da zaina technologie lelo. Maman Bobila da na tangu ba téléphone ezalaki pa to copier ye. Ye maman Bobila da wana bozo kubisa ye. Elo oni ba sala malunga. Ah botika ko. Bozo sambela te, nzambe ye moka yebi, mukoloni ya kokangola Congo. Bilo bokata Congo wana, ezaka kafoko kangola ngone bolo baloba boy. Nzambe so penda lobi pa, États-Unis ezikiti. Ah, place penda bata mbongo bazalaka. Moto nge pele wuchwa. Botu nanga wuchwa. Ezikisi banda kuna ndinga osakana te, me boyeka ta muta kufite, nzamba lingisko ba se repentir. Mais atumbi na biloko na baon. Boyaki muta kufi na moto wana. Ya makasi ndengwana batu babiki bakimie me bozela bila bokati so lelo nzamba lobika pa Kongo makambe baluki me makambe baluki mbala moko bila musuku ba force raté ba komba la mine banda kalati elo ni bomema na sepeli nango te wana ngai na bane ko yoka ba analyse na bilo naza ko kata naza ko tia na chaîne nanga me to boite mama Denise azo bimisa mbongo na ndenge mabe ndenge azo pesa mwaso na ba 350 kaka boye ya boye na boye mais ye mutu azaki mutu ya kota peuple tango kutani na mwasa ndengwana apesio mbongo ndengwana ndoreto yoka tongisi même hôpital 350,000 ko tonga pe place moko boye même na Kisangani batu bazo bota na kati ya bazamba bambeto ezate toi la dame ici Sandra tu donnes 9 000 à Nénéa. Bête que tu es. Hein? Tu ne vois pas au botala ka quelle boule t'es. Toza na chaîne moko quelle boule. Et qu'on soutenir yo au bengi bango lobike. Na mona ibola kisa ki place mo bak baso bota boy. Na mona ko hôpital moko pa basali césarienne na mawa. Moi je suis donc ti nzambe ka aboti mwana ne eza na oka miracle nzambe. Okoy ko benga batuto ki osaba misala eza kuna. Alozo ko lobanga na biso pamba ba audio longa kuna na ba audio na pamba les anga tina ngai loko na yeli awa na yesa bino ezali kama mukuse na suka yango na oloba likam ya Amida mwasha kamere Amida yo zana bambanda ti yo zana bambanda même ndengo zawana yo iteta msupe kamera zana basi ne mususu yo melela mobali mbondo yo Amida mutali boma obela kaliboma une folle. Hein? Yo oza bambanda te. Comment yo ke ne kopesa conseil et pas ya Denise aboma Gisèle Pela. Keba ne wa Gisèle Pela mo na quartier na nga aleki na ngai, o comprendre? Keba na yo. Et c'est normal te. Yo moko zana bambanda no le la kuna na Afrique du Sud amela ba poison do yo mto chele ba poison oza motema mabie yo zo bana Denise aboma Gisèle yo kati soki président ayoki ke Gisèle wana kufi yo kati ko tikala na Denise ozana Denise te yo zo sakana bibela baluba de ba linga ka bana na bango bon, mon été photocopie à Chilombo ezalanda kwa Gisèle. Conseil en ndenge ni wana. Bon, ba ki Gisèle oui à longwana Congo. Wana moi je suis aussi tout à fait d'accord parce que ko sala ba désordre te chef de la République faut ba mona na moi si moko bopo na respect mboka. Azongi na Belgique a se positionner azana salaire na ye soki président Zali abeti moi kuna moi jongla jine kuna moi deko ele kanango mais yo okende ko loba te bobo maye mais ça c'est pas normal aucun ça yo na vie na yo tikana ko za na mbanda te bande ko buke bana bato ba boko yo do bino bodo bozaka ka pe bakuluna siko bakuluna civilisé oui Bubakuluna baza partout.
Ahmed oza kuluna. Civilisé. Oui. Bomaye. Ah, bomaye, est-ce qu'on banana batika nanan? Est-ce que maman Nyankero azana temps yorota la banana mike wana Gisèle? Est-ce que Gisèle a botika na président? Gisèle a zappé la bana mususu. A boti na mobile mususu. A kufa lelo banana bino boboko la bango. Yo oboko la bango. Pa maman. Maman métisse. Moke mama bebo ya nini. Ozape 100% congolais te. Oh, bande konanga bo like bo partager. Bande ko biloko msubo le kisara boete. Heureusement, maman Nyanke wa raisonner. Alobi na lingi mobali o bien sûr. Mais bana wana soki lelo na bomi maman na bango. Nanya ko boko la bango. Baka tcho bango no Felina na Belgique. Ba pesa bango banen ba Alain Pela ou bien deni. Oh. Non. Azalaka pe président pas azalaka période du moko pe na Gisèle. Gisèle wana pe a contribué pe na lito ya président, a pesa pe conseil, a leisa pe, a pesa pe biloko kolia, a contribué pe na santé na ye. Alors, ba boma e karandengi wana. Entre-temps quand ça yo libala wana ovandi, mais yo libala wana ovandi wana, heureusement maman Denise ayoki yote. Maman Denise libala wana eza libala na ye moko soki ya président. Bien sûr. Mais yo libala no vandi ya yote. Donc yo pe ba boma yo na bambanda na yo. Pona yo ko boto la libala batu. Donc yo pe ba boma yo mwasi yo ya pembe yo ya mida. Oza motema mabe bande ko boyo ka mo audio na komi na suka. Ebela ko lo bezali na ya sima. Surtout na yo ndeko mwasi yo na ocho siko. Ngase ba mama, bo sepela malam, bo zela mkoba wando pibiye ba mitakala na bino ba audio na bino, nde place bo yeba ndeni ezalaka. Eza biloko kwa encourager te, eza biloko ba sololi na coulisses, aza mutu, aza akoko solola. Donc aloba te. Bino bo sala, ngo bino wana droit ko tonga mibali na bino, boza na droit ko tonga régime, boza na droit ko solola na batu, mais maman Denise aza na droit te. Ya ko solola. Aza na droit monte. Maman Denise sala attention, luka bato ya mayele pembeni na yo. Luka bato ya mayele. Même si lelo ki présidence na bino ekwe, mais la tête na bino ekwe ate. Luka bato ya mayele. Longwa pembeni na ba youtubeza ba zoba oyo ba uti na balazamba ba nene ya banani non. Ils vont rien faire à côté de toi. Luka bato ya mayele o bako peso ba idea kitoko. Oyo kopesa le kumu ya première dame. OK? Voilà. Boyo kana. Ina ngo pesa wate. Bon ekia. Boyo kango bien. Ça c'est tout. Na éviter ni na ngekiwa. Sylvia Lobi, Gisèle Mpela, il semble que Gisèle Azaki Mpela Azaki na mobali na yeso kicho. Boyo. Wana makambo ba Gisèle Mpela yo ozana katite ya ba bolingo ya Sylvie soki na Joe soki na Gisèle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se racontent autour de ça. Wana yo yebite wana etaliote. Et c'est moi qui ai fait sortir ces audios. Elle m'avait dit liboso abetelanga masolo makambo kamera na ona ba voice alobi na ngaki Kamere aibaki élément mbongo et tant aibaki mbongo président d'Afrique bayaki kouvani président ya Congo baibisi kokoko indisa Kamere te pourquoi za collaborateur na yo ata aibaki au faut au couvrir hier ndongo ni babimisa ki Kamere ba comme ça qui ministre de l'économie et puis abetenga masola Gisèle ezalaki ke amida ya mwasi ya Kamere ni moto akendaki komona maman Denise bien so na ba voice alobi akendaki komona maman Denise ayebisi ke ba boma comment elle s'appelle Gisèle Mpela babuka ikingo et Denise elle avait eu peur, elle s'est dit non moi je suis pas ce genre de personne, je ne touche pas au sang. Donc amida atingaki baboma ayebisi Denise va comploter baboma babuka Gisèle Mpela Denise a dit moi je touche pas au sang na koko salelo comme modèle on a attendu le que ça que Denise s'est retiré directement de Amida. Après aye ko raconter nga histoire ya mobali na ozala ki mobali ya Gisèle Mpela
Les fameux Joe Nani, Joe Kibongi. Un truc comme ça. Batoualo Bakao, Félix Abotola, Joe, moi si, Abotan, Félix Abadi Kobimana, Gisèle, Basaki Suna Jote. Donc elle m'a raconté un tel histoire. Donc d'une certaine manière, Sylvie a zappé un problème personnel, il y a Kizoua, il y a Kibombandana, na Gisèle Pela. Si, oui. Aza Bombandana, Gisèle Pela, parce que les enfants de Gisèle Pela sont les enfants du mari de Sylvie. Les deux premiers, je crois. Le premier ou tous les deux. Donc, Isabilo Komoko Bitoto. Toko Tano na ba voice maman Siko. Alobi bien, Isabilo Komoko Bitoto. Donc, babolingo moko ezawana. Ye Sylvie wana ondeko ya Jekoko. Mobali na ye. Abota na Gisèle. Biso ba mama bota. To bota kana mibali moko te. 7 enfants, 7 pères. Bon, moi, je dis, sous-produit, Gisèle. Sous-produit. Vous comprenez? Donc, pembeni ya première dame, azali, yepem, azalaka mbanda. Babunda pena Gisèle na kimbanda. Première dame, ipe, babunda pena Gisèle na kimbanda. Bozoyoka. Siko yo, Amida, oye na yo ba boma muninga. Entre temps yo moko pe ozana bambanda. Eza pasi e bande konangai. Bo sala attention. Batu bazo bomana, bamsu bako bomo bo nzoka nde conseil zo utapa ya batu mususu. Mutu azane motema malamu, aboyi na ye makama makila. Aboyi na ye. Mama Denise aza mwana muke batika kie soki na 9 mois. Orpheline de père et mère, yana ye mutu abokoli. Bana bongo bazana bango mitema mawa, mitema minene. Ale bolibo ya kolobani ya boma Gisèle. Pona Denise akotika la nani. Mbongo Denise azana ngo deje belé, azana mobali, azo voyager na ye, azo nyata ba tapis rouge, ale akoboma Gisèle pona azwani. Boye bisangai. Félix Pending azawana, azasu mutu bilala lalate. À cause de qu'elle a pas moi sur aquelle non parce que a habité place na ok là la pe ba koko bomaye donc akola la kaka pembe ni kaka ya nyakeo siko idée mwe ko uta wapi o zambo tema mabe yango zozo liboma siko moi sino mbanda no yeyoti yo nani yo suki nani na komi na suka bo like mission fa ba bo partager ma e comme la maman nyakero et comme la peine ye et maman oya liboma oyoyo azolinga ba boma Gisèle ba boma Gisèle so comme bali no déjà ma e sopani aboti bana yaya bana na bazama kila mo na bana na yo bana na bazaba kila mo bali no okolingo boma sko mama wana pona Gisèle ngwa sali maman nyakeroni. Est-ce que ye Gisèle azata na pouvoir moko ko sa atali kampa maman nyakero a fois pesa et respect nga sope na yoki que Gisèle a manqué maman nyakero dans sepela na été pona ya kuta bango yo pe Gisèle yo bo ozorano ka mibali pe ya batu eza pe mabe do bana na liboso ozwa pe mobali ya batu Gisèle yo pe keba sala vie malembe ya mwana ngaleki mwana kache mais ma vie malembe ok kozwaka mibali ya batu te ezaka bien te. Je m'appelle Maman Fouji, la maman des enfants de Vital Caméré. Je suis présentement en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'est le 8 février 2023. Je suis malade. Comment nous tapez ça au poison? Je crois que je vais repousser. Cette vidéo, je l'adresse au président de la République, à maman Denise. Ma Denise, telle est la hélicambre. Telle est la pesa poison. À toute personne influente qui pourrait m'aider. Je l'adresse à la communauté chiite, à toutes les femmes, à toute personne qui peut m'aider. Kaka yemo kameri wana mtako ede yo ya mama.
Je vous translate parce que c'était en anglais. Je suis en Afrique du Sud, comme je vous l'ai dit. Je m'appelle Patricia, l'avocate de Vital Kamerhe. Maman Denise Benga et kuna bosola na Swahili na mina sema. Signé par vous à Kinshasa, léguant la maison dans laquelle vous vous trouvez à M. Vital Kamerhe. Veuillez passer à nos bureaux pour signer les papiers afin que nous puissions passer à la mutation des noms et préparez-vous à quitter la maison. Voilà. J'ai été humiliée à Kinshasa lors de mon divorce. J'ai été traitée de tous les noms. Je n'ai rien eu. Rien. Amida, omoni. Okotika ngoko kufo kotika La Amida. liquidation des biens n'a pas eu lieu. Mutu moko La ta komema justice bandako. congolaise a estimé que Mutu moko ta komema bandako. Mutu moko ta komema bandako Amida. Okotika biloko wana nyonso to. Tala mwana mwasi nde bonyokola e. Bopese na ba poison. Akufa kufa pete, aso kufa pete. Bobo to lié na bandako na Afrique du Sud. Alors que boza capable ya kosomba bandako mususu. Ko leka kutu kitoko koleka na oyaza nango. Mukili mawate. Na suki nanga wana. Amida ma secret na yo bimi ba audio na yo chela bino audio ango. Oyo Amida zolo bana mama présidente. Na sepeli na ba audio wana te. Mais na yeka ko benda matoi parmi ba audio wana eloko nde salinga pasi. Comment ko pesa conseil. Yo moko zana bambanda oboma bango te. Opesa bango ba poison do kisa bango mito. Olingi sikoyo moninga ba boma ye. Eza mabe mama. Kitoko te esopio makasi. Bobanga Amida o. Na entourage Amida bachela bato poison. Et talibino bino bat boweli saka na kesana kisasa boko kufa pamba. Totiki bino botika malam, likez, partagez, aimez la vidéo. Je suis là avec vous. Oh eza analyse nanga eza nga parce que ngai aussi j'ai eu les mêmes problèmes. Ya maramba audio donc je n'accepte pas ça. Au solo lina moninga et puis biloko musupe zakata au solo est-ce que vous obligez le bakaka yango ennemi yango bozo komisa yango ya politique boko komisa yango ennemi ya solo et ça ennemi politique ezaka ennemi ya solo te et ça ennemi na ba point bozo ko te bande ko nga Congo eza na fou penza batu batanga ebele bokene na ba France bokuta bata parti bo bazo li ensemble. Ça n'a rien à voir na makamba uti ko discuter bino bobo politique bo memi on a vie normale. Ah boko mi ko yinana ko enregistrer bato. Bino quand il enregistrement ça la combien de jours? Et c'est ça liboso ba bois qui enregistrement ya maman Denise na so ba maman Denise tant ba koti sika enregistrement moko le kara ba lobi ke azoloba azo bisa mobile na e mais ça ne va pas, pourquoi tu fais ça, tu mets que les balouba tu sais que ce n'est pas bien, qu'est-ce que les gens vont parler audio na moko bebimaka et c'est la scandale ba tout ba dit te mais ala ye siko audio ngo isalani échanger ali et balukani bino ba tiba audio na bino yoki combien de jours? Combien de jours vous avez audio? Ah, Monico, scandale. Vous avez un titre. Scandale les athées. Azamutu. Fois solo là. Ndeka ka maman. Luka batu ya mayele. Puis Luka batu bana mote mamalam. Iya ba ebi ke batu musu baza. Ngala nazari na copine na ngaye. To bebana. Mais ata secret na nga moko bimisa te. Ata ndenge bomika na ba live. O amata. Ado ayeba kingai. Ngape na yeba ki biso mi bale mutabimisa sekra mninga zate ndengwana ndezala mais to bebana penza surtout ngayo mutu na ngana ndekutu na bebana na ipo ngam na kanga ka indoki cela veut dire que talinga ekutu donc ayela nga sona ndeni ndena koma suko sala ba live bo alingaka banda ko mata jamais muninga malamu. Yé pas ta yo kanga ona loba likamna jamais. Mais bino boko kakate.
O bo solo lika na moninga o ye na deresa na sola la na zwana de bo mona kayewana abota na batata seti siko soko lobby esalingane na longoli na bomi batata wana pona yo ou bien na bomi bana nanga mes enfants sont OK oui 7 pères 7 enfants oui voilà bandeko live together boye belé oluka mwasi ozoluka mobali na kati ya poto oza mwana poto oza mwana ya Europe voilà ozali mwana ya Amérique du Nord Canada Australie n'hésitez pas benga maman la danoise na 0044 74 38 03 16 23 Ozu maman la danoise bo sololi non lukelo mobala bien mwasi ya malamu oyo bokozala na ye parce que bande konanga solitude ebomaka lelo za en bonne santé ozo sepela mais lobiso ko beli malade ozana besoin mutayela yo verre à mai ozana besoin mutasa ilo mwati ozana besoin muta sokola yo akwanza yo alambelo mwa pepe soupe tango koti hôpital biloko hôpital ozo ka goûter nanya koya kotala yo donc alors ce n'est pas bon yango nzamba lobaki que l'homme soit seul parce que so ozu mobile na yo ba camarade ya mobile na yo ba kokoma ba camarade na yo ba camarade ya mwasi na yo ba kokoma ba camarade na yo tala de famille na yo ka isa ko épanouir bande kwa mobile na yo ba kokoma bande ko na yo bande kwa mwasi na yo ba kokoma bande ko na yo tu ne seras jamais seul alors venez n'hésitez pas OK soki o sepeli na analyse na ngate o finginga o fingi je m'en fous o lekisi na yo a pamba parce que ngai nzete kwela kake na banga kalikolo yinda te na banga ka mafinga te na banga keloko te obele analyse sur analyse à bon attendant salut bye bisous bon dimanche encore et comme pe na souka